Lisolo kati ya mboka Congo babeta yango toujours na ba Congolais yiki na kati ya Congo yiki koti makasi politique à kati ya Congo et yini na ndenge moko kutu ezala raté. Voilà pourquoi la plateau la biso na mbelibino porte-parole il y a un vol il y a moi la Congo ya Délice Sanga. Voilà pourquoi tozali na porte-parole na ye awa na Congo ya maître Nicolas Lenga Mbote. Voilà Mbote ndeko. Voilà, bonne santé. Oui, santé kitoko nzamba zongi sipe matoza malamu. Voilà, boza malamu population eza la posa koluka koyeba en vol ezo soutenir nani pesa côté ni. Non, question on a normalement bana mboka nyonso tu bayebi en vol amena combat na ye banda akela matilelo au sein ya opposition en vol la bunda pour intérêt à population en vol akena na maponami na 2011 akeye sous maponami o ya le 30 décembre 2018 lelo yo boye to moni ba institution ebimi mokonzi ya mboka azali proclamé ba députés nationaux na ba députés provinciaux ba bimi to cause la suite ya maponami ndenge zalaka en vol aza sur terrain toujours ngambo ya peuple andimi bokonzi ya président de la République Félix Tshisekedi azali prêt ya kotia maboko pour Congo kenda liboso. Merci beaucoup bozala ngambo population c'est bozala ngambo Martin Fayulu o azo senga na retour na il faut soulèvement populaire et salama c'est bozo soutenir Martin Fayulu. Congolais nyo surtout o ya lingi Congo a retu ko kenda na sens ya soulèvement populaire te. Pour na ba raison simple, raison ya liboso maponami salami droit ya recours et salami. Bah, institution où il faut décider sur bas recours et décider. Proclamation en dernier ressort, il y a Ndeko Félix Tshisekedi, le président en Congo, et Salami, prestation à serment, et Salami, bah, pays africain, bandimi, communauté internationale, ndimi, bokondi à Félix Tshisekedi, tina ya rosala soulèvement populaire, et zate kasi. Oya Monique Sengeli a sala meeting oyaye, poète, ba militant oyaye, ba monaye, ba sepelanaye. Ezali droit na tout ça na démocratie kasi sengeli salema na cadre ya loi ya mboka na cadre oyo démocratie sengi tolingi casse ezalate tolingi vandalisme te tolingi batu bakufi ebele boyebi mokolo oyo déjà de Kapanga la kufaka biso tozaka na paroisse wana ezali ba atrocité to ko ndima lisusu te boyebi ki te poda soldat munene loko la Rosimu Kendi et ça biloko oyo to tolérer soutien na Congo. Sikoyo ezali temps ya ko refonder nation eza temps ya ko reconstruire mboka et sengeli to kenda liboso moto nyonso aza na idée ya malamu po Congo kenda liboso quel que soit le niveau et sengeli aya nango to sangisa maboko to sangisa mayele to poussa Congo liboso. Voilà, c'est-à-dire vous n'êtes plus avec Martin Fayulu parce que en vol les soutenants qui Martin Fayulu n'a pas élection, c'est-à-dire vous soutenants qui la muka mona Congo c'est comme si division to séparation salami. Te sengeli to sala clair voilà. na sujet wana. Biso en vol na tango maponami to sala qui exercice moko démocratique au sein en vol. To sala qui réunion na biso na comité national to leva qui option que candidat na candidat azali na liberté ya ko pona pe ya ko battre campagne pour na candidat présidentiel et président oyo ya choix na ye. C'est ainsi que moi qui vous parle, j'ai battu campagne pour Martin Fayulu. Na engagé qui en volte. J'ai battu campagne pour Martin Fayulu en tant que candidat aux élections et à députation nationale na Lukunga. Kasi tango tokei maponami. Maponami esili. Tokei recours. Cour constitutionnel a pesi biso raison te. Et que bango bakomi komema Congo na lolenge oyo ya batomboki. Ngana kotuko kena na logique wana te. Ngana za républicain, ngana yebi ona lingi, ngana za avocat, et sengi to kenda na ndenge mibeko lingi au sali maponami. Au monier que ba résultat on ne s'appelle sioté kenda devant tribunal. Qu'on a ba président de la République devant cour constitutionnelle. Ndeko Fayulu akenda kikuna. Ba pesi raison te. Si ko to panza Congo pona ndeko Martin Fayulu. To panza Congo te. Biso to lobi ngonga ekoki ba congolais ba sangisa bwanya, ba sangisa nzebi na makasi po Congo kenda liboso tozali na sima ya chef de l'État Félix Tshisekedi côté to même Congo liboso. Voilà, merci beaucoup voilà Congo qui déjà établi entre FCC Makache président de la République avec option il y a aussi suspendre l'élection il y a sénateur pourquoi parce que il y a eu somme beaucoup de non mais il y a la Buka il y a
il y a côté à la Moukape, côté il y a FCC, Basilipe pour manifester, tout Basilipe pour ça la marche dans il y a parti politique, il y a PPRD, il y a président de la République, article 107 pour la Congo. Et Sengeli, Bandeko, Bakolobake, Mokonziamboka, violer la Constitution, Sengeli, Bango, Mokobatanga, Constitution. Constitution et Pessi Ndingisa, na Mokonziamboka, et à Kozala, garant, il y a bon fonctionnement de l'institution. Et il y a Kolobaboui. Et il y a Kolobake, Mibeko ya Mboka. Na bateau yo basali la Mibeko ya Mboka. Moto Oyazali garant pour Bango Basala Moussala Malamu Zali chef de l'État. Mais Nenganini a Rosala garant nango. Et Sengeli asala arbitrage na kati ya institution pour tambola malamu. Talatina asala ki azoki mukano ya Rosala réunion ba bengi na lopoto interinstitutionnel. Asangisi ba institution pour batali makambo ya mapona miona ya ba sénateur pour ba sangisa mayele, ba sangisa ki mayele pe ba lever option pour le battre installation. Il y a des sénateurs qui ont stoppé. Ils ont annulé l'élection des sénateurs. Deux Kanamala. Balobi va suspendre l'installation. Il y a des sénateurs. Pourquoi ils va suspendre? Parce que c'est le procureur général de la République. Asala Moussala Nae, le Lengue Sengeli. Au bateau, ceux qui vont continuer à la Sénat. Et qu'on ne va pas poursuivre parce que là, il y a immunité parlementaire. Et donc, que Sengeli Siko Yoboinan Baza installé, procureur général de la République, Ayamba Moko Moko, Bongo Batala devant Makambo et Salami, Obo Baza Maboko Mbindo, Bakpei na Mibeko, Badu et Tumbo et Sengeli, Obo Baza Maboko Pembe, Bakokenda, Bako installé dans le Sénat du Kambazata. Voilà, merci beaucoup, moi, la Congo, tout le monde qui est petit à petit, la Souka, il y a émission à Bissot. Même au Congo, la évolution, est-ce que parce que votre bannière, c'est là peut-être informaté, pas publié pour le votre c'est là peut-être gouvernement, votre blog de mais votre bannière pour vivre cette vie. Le mot Congo, est-ce que la régime de la population a procédé bon, on a prendre inquiétude, il y a peuple, hein. Les peuples Moroboé et souffrir en 1960 style Nzala, maladie, hôpital, les athées, Makambokini Kili. Et ça normal balinga Nzala ya bambula zomi sila na mokolomo. Kasi et Sengeli na ebisa bango. Aussi lisa pasi ya Congo nyonso na mokolomo kote. Mwana mboka Félix Tshisekedi mokonzi ya mboka azali na rôle na ya ko jouer pendant 5 ans. Après, ceux qui ont réélu pour 5 ans, ça a 10 ans, ceux qui étaient motoaroya ont continué, Congo et Sengeli évolué n'engewa. Moto na moto azali na libanga na ye amema pona kotonga mboka oyo. Donc to kanisa te ke Sengeli mokumba nyonso otika yango na motu ya mwana mboka Félix Tshisekedi ezali apport oyo bato banso et Sengeli basala. Kasi est-ce que mandat oyo simba? Mais mandat il faut simba. Mandat est possible pour nous parce que pour la première fois dans le Congo, il y a une passation démocratique, apaisée, civilisée de pouvoir. Banda Mundele Atika Congo et Logo Salamate, c'est la rébellion, Bengani Mokonzi Moko, M. Soye, rébellion, Babomi Moko, M. Soye. Si Kabo et Tolobaki, Makamboana et Sili, Tokena Maponami, Oya Longi, Basali passation des pouvoirs civilisés. Yango et Salami. Et Loko Aliboso. Yami Balé. Tata Mokonzi Mboka lobi dans les 100 jours azui mikano ya makambo ya kusala toko mona makambo yango ndenge kokenda malembe et kusala tobo sanate ke nanu asali ata une année na pouvoir alobi dans les 100 jours à kusala makambo boyebi ke accord ya 5 et zoma depuis 2016 ti lelo de crispation politique bato bangazamela ki yango baboya ki zala eloko salam mais boyoki ke diongo abimi boyoki ke diomi abimi boyoki ke ba yangambi babimi bato kilikili ya politique babimi mais boko yoka lisusu bato mususu bakobima ba sanction topé justice ko sala mosala nango pona état de droit izala social et fonctionner mais esengeli mutu nyonso congolais nyonso atia loboko na ye poto kenda liboso.
Voilà, merci beaucoup moi na Nicolas Lenga déjà dernier mon parce que papa pour la biso na mikili ya poto bazali belé au balana poser la émission oyo dernier mon ezali boye bana mboka o bazali na diaspora to pe o bazali na kati ya Congo baye bate eloko leki Congo na motu ezali te biso banso to koleka Congo erotikala boyebi ke ba père ya indépendance à Congo bazali ba Lumumba na ba ndekone mususu ba Mpolo Maurice etc. Kasi bango banso baleka Congo etikala Mobutu na ba postolo na ebaya basali oya bango musala na Congo baleka Congo etikali Mbuta Tshisekedi atiki biso Congo ezali Mbuta Gisenga kei Congo ezali donc ezali na homme providentiel mon côté na Congo ya kokoloba yende amemi kilo ya Congo mobimba botika makambu ya tribalisme na ya fanatisme ngai nazali moto ya moto boye ngai bozali biso baso tozali bato ya Nzambe toko bunda pona Congo eloko ya moto ezali Congo to panza Congo te to chama yele boanya pe zebio ya biso po to poussa Congo liboso alingi bino mingi. Voilà, merci beaucoup. Ngai na question. Merci beaucoup. Tout à l'heure, il y a Melabino porte-parole. Il y a partir de l'île, c'est ça en vol. Na Kombo Maître Nicolas Lenga. Kakanes na Lubaka. Émission na ngai eza baleine baleaka na Kolomoro tenda monda monde baleaka baleine aussi mon caméra. Tozaki na mona Kongo moko na Kombo ya bien-aimé Mutombo. Merci beaucoup na coordonnateur ya kati ya site internet na biso Congo Millennium na Kombo ya Zaki Bimbenzi o azali coordonnateur ya Kasi kuna Omboka Irlande. Merci beaucoup na De Gaulle, le roi Mavinga et sa femme la reine Agnès Mavinga on a pesi bango mbote place baza na mikili ya poto kuna Omboka ya Irlande na pesi bino mbote ya mingi tokutani mokolo ezoya toujours sur Canal Mercredi Télévision, la chaîne de tous les vrais Congolais. Merci et bye.